prophète moko aleki bongo na etando ya ike alobi ete papa wana aza na ye double sim balobi ete Pierrot Ndomba c'est aza double sim donc ye pena na nenga ba système na nenga sima a livraka na ye ndenge prophète alobi mais to kende pe pa itozonge pa la Bible nous dit ne méprisez pas les prophéties, il faut les examiner. Attends comme dédié mosali na nzambe tangu yo omoni bimoni selu ya ndengo wana okosala nini okoluka ndeko papa Pierrot bipai mususu papa wana tangu amoni ke a éclaté déjà ba bombe na ye ya buzoba na ye ya makamu na ye ndenge nzamba lakisaka na yebite nzamba ngo so azaka ya yeye moko donc basala nzambo nyonso na bango na bamona kipeda ya Pierrot te lelo kaka ne nzamba ye ko lakisa yo po yo ndoza liso banzambe mato ya nzambe ata yo moko papa na ngai ye moko moni ke a pété pétage donc il pétage na ele ki makasi ndenge loba prophète Denis Lesi ya mama lobi ke ya za l'homme du pétage le roi prophète wana pe a pété pétage na ele ki makasi azongi ye moko lisusu liboso etando ya ike abandi suko senga bolimbisi na bandeko na basi limbisa vraiment ba comédien bolimbisa vraiment ndeko na ngai grand frère oza na ndoko oloba mbote na bino nyonso ndeko na ngai ya basi pe mibali nayebi ke na léser beaucoup de personnes spiritualité na physique ibala na kate eza communication mutu esalinga mabe ko transmettre message esalinga mabe na perdre de contrôle naza mwana mboka naza congolais nakoki jamais kokoma moninga na nga congolais na kalanga karishuna bandomo la ba prophète ya kala ba pasteur akala ba pantalon minene mais lelo ba pasteur nyoso na lobi nyoso en général bazalaka na pantalon baka munu mesure basi babaki mesure na se pantalon ya taille na veste à one bouton la Guardiola ba pasteur ba yoka te pe ba pasteur tout ba buchu na mona kana lisu pasteur elongi mabete ke mona pasteur mo azel elongi mabe bazali sute ba komaka ba pasteur ba bebe ba bogar ba buchu ba pasteur ba prophète tellement kitoko na bino lekimi ya wana pe ba prophétie na bino je mesu kitoko te ezo tengama pona okome pa Pierrot Ndomba se senga ki jet privé te pona okome pa Pierrot Ndomba se senga ki audience te olinga ko luka e calmement oke kuta na Pierrot Ndomba so pese prophétie ne ke papa nza mazola kisana ke batimo la kona sima alors tika parce que moroy des ans nzela le gros timola trop hémorroïde des anzela impuissance sexuelle pe ezanzela chacun de comme bala sala kango angaka mona non natika mais yo ye nango publiquement ata soki bana ko sala ngo akondima ndengeni akosenga bolimbi c'est pas kolo ndengeni Bonjour Mbote, Nabino Balandina Biso, ya Nzela ya internaute partout et Joami Bino, Mbote Nabino Boza Bongo Baike, Sima ya etando ya Ike Nabino, lelo na émission Nabiso Bosolo na Baye Bakenda Sango, Bosolo na Baye Bakenda Sango, émission nanga, émission na yo, émission Nabiso Nyonso, Oyo, to beta kama solo, to ya kape na ba réalité, to pe na makambu Oyo, et le kakana temps réel, Oeza exact, ya solo, ndepeto ya na buso na baye bakenda sango émission na biso esala keto yamba baye bakenda sango to beta pe lisolo ya baye bakenda sango lelo na émission na biso masolo eza bongo ebele to ko beta lelo lisolo pe na kosenga na cameraman nanga akobalancer le biso ba image wana totala biso na bino elongo ndenge makambu eza koyinda ndenge Zaïre eza ya kotumbama ndenge Zaïre eza ya kozika voilà premièrement d'abord je dis bonjour à Dieudonné Maweja qui est derrière ces belles et beaux caméras. Bonjour à vous tous. Naibete boza bongo baike bozo landa bongo émission na biso ya mokolo malelo. Émission biso mokolo malelo to ko beta lisolo ya ndeko na biso oyo azape star. Azape ikona mboka na biso oyo asalela biso musana nzela maboke ba boyebi epe mingi papa na biso Pierrot Ndomba oyo bongo nungu etamboli penze panzani Zaïre eza ya kozika po ete prophète moko aleki bongo na etando ya ike alobi ete papa wana azana ye double sim. Balobi ete Pierrot Ndomba c'est aza double sim donc yé pena na nenga ba système na nenga sima a livraka na ye
ndenge prophète alobi mais to kende pe pa itozonge pa la Bible nous dit ne méprisez pas les prophéties, il faut les examiner. Attends comme dédié mosali na nzambe tangu yo omoni bimoni seli ya ndengo wana okosala nini okoluka ndeko papa Pierrot aza muto ayebani papa Pierrot numéro na eza bongo partout donc okosenga numéro na pe to zape mosala nzambe otera pe na nzela internet donc olingaki oluka ye na ndenge moko ya pembeni oyebisi en tout cas papa na nga nzamba a révélé nga tala car ndenge toloba toujours que toloba kate mais ndenge Bible loba bi que ne méprisez pas les prophéties, il faut les examiner. Yo attaque musala nzambe o examiner ngo nanu otali est-ce que tant oyo ndenge bimoni seli oyo moni sami ezata on akoki ko pesa yango to pe na moment nini batala kape Pierrot wana c'est non marié Pierrot Ndombasi bison sotolanda kendenge honoraki mwasi na e azape na belle famille na ye azape na famille na ye oyo vraiment quand balobaka la réputation ça s'achète pas basomba la réputation te mais balona ka réputation muto ya sa loni réputation na ye tango mulai azui temps na ye ya ko créer réputation na ye pote ezala lolenge zawana bane rolanga bola nanga na bokebi nyonso parce que bosolo na baye bakenda sango ya lelo nazo décortiquer nazo panza po ete masolo eza bongo ebele zaire eza ya kozika bipai mususu papa wana tango amoni ke a éclaté déjà ba bombe na ye ya buzoba na ye ya makamu na ye ndenge nzamba lakisaki na yebite nzamba ngo so azaka ya yeye moko donc basala nzambo nyonso na bango na kongona bamona kipeda ya Pierrot te lelo kaka nde nzamba ye kolakisa yo po yo ndoza liswa banzambe matoyo ya nzambe ata yo moko papa na ngai ye moko moni ke a pété pétage donc il pétage na ele ki makasi ndenge loba prophète Denis Lesi ya mama lobi ke ya za l'homme du pétage le roi prophète wana pe a pété pétage na ele ki makasi azongi ye moko lisusu liboso etando ya ike abandi suko senga bolimbisi ye na bandeko na basi mais likambo pasi pe ma Pierrot pa lobi ke akosuka wana te azo meme na justice donc lobi déjà bakende ki déjà apporta ki papa wana plainte donc toza kotala malembe to yeba ndenge ni ekosuka ndenge ni pote Pierrot lobi papa ne fa yela yeba preuve donc papa na ngai mosala nzambe zonga lisusu na ba prière yebisa nzambe ke atindelo ba preuve na WhatsApp Yamboto continue na kosenga na Dieu donner maweja a balancer les biso image oyo prophète wana azo senga Pierrot pardon yena leki na mwasi tellement ba senti suku mezo ya siko makasi Pierrot abiye pe suka ana te parquet kaka donc papa zonga na ba prière yebisa nzambe nengo révéler kinga ke Pierrot Ndombasi za PD zongi sanga su tindelanga ba image wana ndenge baza ko chimola ye na ki pédologie na ye donc tindelanga ba image wana na WhatsApp po ete na balance ngo po kuna na justice basenga ka ba preuve yo monaki na monaki te nzamba révéler kinga mais kaka Bible yango moko wana eyebisi biso tout ce qui est révélé condamné tant yo monaki ke ndeko mobali ba chimola ke na sima ka c'est ça pe ka condamné ke atiki ne pe ko chimola est-ce que yo zana ba preuve ngana bino to landelongo je demanderai à Dieu donner maweja a balancer biso image total la pardon ya prophète wana un grand frère vraiment avant ya loba on a présenté pardon na sengi vraiment pardon na ba comédien nyonso ba comédienne na sengi pardon na famille ya papa Pierrot Ndombasi na sengi pardon na belle famille na ye vraiment oye dekaki papa Pierrot limbisa en tout cas limbisa nazana grand frère na awa aza musala nzambe ye morobe akosenga pardon vraiment limbisa vraiment ba comédienne bo limbisa vraiment ndeko na ngai grand frère oza na ndoko olonga mbote na bino nyonso ndeko na ngai basi pe mibali nayebi ke na léser beaucoup de personnes spiritualité na physique ibala na kate eza communication mute salinga mabe ko transmettre message salinga mabe na perdre de contrôle naza mwana mboka naza congolais nakoki jamais kokoma moninga na nga congolais nakoki jamais kopanza foyer na ye te mpona panza foyer naza pasteur ya YouTube kaka te naza pasteur ya église locale naza visionnaire ya communauté bien sûr nasali vraiment mabe
na communiquer na transmettre message et les aidants ndeko Pierrot naza ndeko na yo naza pasteur naza mwana mboka nayebi ke transmettre communication na ngande eza dans les bontés na perdre le contrôle par rapport à spiritualité na voilà pour maîtriser ma comme dans la singio au limbisa nous avons besoin kimia la petite sœur famille batubeli ba komi mawa Vraiment. isali bien te nanga moko pe tango na ekotala yango na bi o nini sala ni boy na communication bi koza muta communication ezalo ka pende ko nso moko albaki mwasa kala président ezaka berere ya communication ndenge ezalaka na ebiki na zawana subito kutana na mona yo nyonso zo dépendre ka na yo parce que pardon les puissance pour etaka kimia itomaka. Merci vraiment d'avance. Et dans l'internaute, nous sommes chroniqueurs, journalistes, comédiens. Alinga bino mingi naza pona bino bino bi uza pona biso bolongo la biso ba stress vraiment donc surtout c'est qui au moins na kimezala donc na sengi bino. Voilà, merci à Dieu de l'ema weja oya uto la kisabiso bilili ndenge papa wana azo senga bolimbisi. En tout cas, nabi na tiela nous parenthèse. Côté wana na tiela nous virgule après na créer ce ko parenthèse. Na yana nabi no basala nzambe. Basala nzambe bolimbisa ngapo bino bo sambela rapport na biso po makambo na biso ekende liboso biso mo peto mi sambelaka. Surtout ba prophète ya lelo na kalanga karishino bandomo ba prophète ya kala ba pasteur akala ba pantalon minene mais lelo ba pasteur nyoso na lobi nyoso en général bazalaka na pantalon baka munu mesure basi babaki mesure na se pantalon ya taille na veste à one bouton la Guardiola ba pasteur ba yoka te pe ba pasteur tout ba buchu na mona kana lisu pasteur elongi mabete ke mona pasteur mo elongi mabe bazali sute ba komaka ba pasteur ba bebe ba bogar ba buchu ba pasteur ba prophète tellement kitoko na bino lekimi ya wana pe ba prophétie na bino zo mesu kitoko te ezo tengama. En tout cas papa nanga prophète Cédric so ekomona Cédric zonga lisu mangenge so mataki mangenge seza ke tendance zonga tendance yebisa nzambe loko yo la kisenga Pierrot bazo chimole na simba tindelanga ba vidéo wana na téléphone pona kende ko prouver ngo na leta po Pierrot pa lobi aotika ne makambo te donc des Zaire eziki kabwe ezika libela nakangi parenthèse wana na tie point na makambo Pierrot na pesika pasteur conseil que zonga mangengenge kende ko sambela nzambe tindela yo vidéo na WhatsApp et c'est une image moko maman moko boye a projeter ngo na internet maman nazo senga lisungi yambo na banda vidéo yambo na banda ko betela c'était likambo maman yo na ko senga na Dieu de l'ema weja atela biso image ya maman wana tolanda biso na bino elongo. Avant la banda koloba na pesi na bonjour na bande ko nyonso ya mawa ya motema boboto bakoyoka nga pe bakomona video o ngai mama na bino Jani leki na bino ndeko na bino ya na bino nazosenga aide pona maladie oyo esali nga 8 ans bota na différence ya makolo oyo likolo ya gauche eza ya kovimba makasi nabelaka mbasi nakotaka mama yembo nasalaki kuna 8 mois et demi basala yenga débridation likolo epolaki nyonso bapalolaki bakataki misuni aletan naye kobima toye kokonstate likolo ebandi kovimba bandaki kosala ngaka barechite nazokota bohôpital nabebisi bambongo ekeinga ebele mpona koswanye likolo oyo natali mpe talanga mpe mobali asalaka na ye te azaka débrouillard azaka menise abetaka mabaya tobota toza na 4 enfants nga pe awa mbongo nyonso esilinga na hôpital ntango naye kosala 8 mois kuna na mama yembo toye kobima naye kobela lisusu dernièrement kutu nauti kokota na hôpital moko na ngingiri na kenge numéro 77 na TVS tokota ye kuna basala yenge échographie baye kokonstate mpe bavene na nga eza bouché oyo elekisaka mai na makila yango wana esalaka likolo oyo evimba nga mpe ndeko na bino tala kaka mosala mobali aza na mosala ta ya kaka
mbongo eza kutu te yango nazolelepa na bino bao nyonso bakolanda video oyo bayokelanga mawa nazosenga mpenza aide naza na bana 4 enfants boyokelanga mawa na bolingo ya nzambe bosunga nga ndeko na bino nakomi na suka yango naleki na video oyo kosenga bandeko baza na bolingo ya nzambe baza na bamoyen bosunga nga mpona leka na intervention oyo esengaki nga $2000 na wana kutu kaka mpona opération bafrais hospitalière na bakisi eleki nga mingi naza kutu na mbongo te mobali asalaka te yango wana nazosenga na motu nyonso akolanda video oyo numero nazopesa bino eza ya leki na nga eza 084 090 59 99 na bande lisusu motu nyonso akozala na motema ma akotutama na moloba oyo na video ezali numero ya leki na nga 084 090 59 99 na suka napesi bino merci nzamba pambola mutu nyonso. Voilà, maman lobi tabeti sope 7 ans sope 6 ans biso na bino to Hollande longo ndenge maman lobi abeti 6 ans na ye na mbasu. Donc ebandaki na nu mbasu après mbasu soki pe komi ke ba kata e mupende sope ndenge nini. Maman abi akoki te 7 ans na mbali na sala ate mbali na za meniser même ra na papa bota Yesu Masia. Donc papa ba Jésus azara pe meniser. Maman abi mobile na za meniser donc ndenge basala la mabaya e ko kate na traitement mbasu na ye. Abi bo ngaye bande robo sungaye bana poto na mona bino ebele bo lataka kitoko bota babilamba ba $20,000 $30,000 mama la alela likolo passe mama wana pe okozwa pe kaka ensemble na moko o sombela kawana o bino pona compassion na sunga mama yo po un jour se bakati likolo ta ko témoigner ka bolamu na ngai na nzoto na yabike ezaka na papa moko boye na mikili na poto na pays en couleur po biso na pays en noir blanc TV teki ya likosi donc bino bato poto abike moi eloko moko ya muke kaka esunga mama ana total abino ba vidéo anniversaire otondisi 24 champagne na kati aso bazo sukolo na champagne pe ba champagne osombaki yango ba 200 300 400 orotinde la maman na mbongo mon na vidéo na maman na tie numéro na e donc ceux qui vraiment ont la bonne volonté pour maman bike asuki abi asuki mbai na za meniser kutu mabaya bango meniser na bango basala ka ba mesa ba mama batekela ba mapa na coin donc mbongo eza na ngo kutu te ke asomba bakisi to sa eloko moko boye en tout cas sengi lisungi alobi ke bandeko basunga ye pour permettre il paraîtrait que opération intervention na ye eza ya $2,000 na ba séjour na hôpital mo ba biloko mike donc so to arrondir en ba $2,500 na ngombongo wa shingom donc yo so fani na ko to fanda ba bino so ba médecin ebele ba emba bino ba mise ba emba bino mbongo eza na ngo merci mais maman na so ko sele musala bongo osungi likolo zongi ako remercier o penza ba robakisela ta ko kata des années ya maman na arobakiselo likolo na tie close na makambo maman na mbasu parce que j'avais demandé déjà de donner ma déjà de nous balancer cette dimanche que tout le monde a nenge maman zo se plaindre maman zo senga aide na lobeki na zo zonga lisu parce que lelo za réserve ko zika makambo ezebele na tali image mususu bande ko na makambo ne lekika lobi wapi na lemba mikolo za réserve ko zika ko ta lemba courant ezako beta mabanga ya osakana te masasi peuple congolais mitukezo kima bino bato asnel bozona bakiti bofanda en tout cas bato snell bozo bakiti bofanda oh ce peut déjà snell ce peut nebi ke bolanda ba émission internet makas papa zwa kiti fanda makambo elekaki na matadiki balo na ebite so mona kiango mais ozalaki on a parce que premier ministre azalaki même na président so Fati Beto ebaki makambo wana mais si ko ba courant na bino ba haute station na biso ba haute station na ebi kutu ko prononcer ngo bien te sezaka haute to pe haute station ba singa la bino na courant zo betaka masasi chaque jour yango bona bezo to si la biso nyoso to kauka toni po liwa courant zaka bien te. En tout cas, bo sunga biso bato asinela na ebisi bino botia ba kiti bo fanda. Pour niveau courant ezo sa ba je. Avant de continuer ebisa de le maweja. Balancer biso na image to tandenge massa ezo beta ya courant nzoka courant peza na ba grenade. Oyo courant ezo zika e. Courant ezo zika nzambe botala e. Na ebisa ka bino basinga courant kwe ya mabe botala. Mama e. Mama e.
Ah mon Dieu! Au nom de Jésus, bima, bima. Nzambe kwei na mesa ezumesa. Oh bon mon. Hey! Nzambe. Bato bazokima eza somo awa nzambe siko bata sinele eza na nimero te tobenga moleka te bosela mina bata moto bino. Voilà, merci ngana bino toto landa ndenge nini courant ezobeta minuki nzoka courant pezaka na ba grenade. En tout cas bato asnel bosala nyonso bobongisela biso makambo oyo. Nalobaki lelo ke Zaire eza ya koinda donc yindi makasi. Totali biso na bino elongo conférence de presse ya Yandi Mosi. Yandi Mosi abini na bi chaque Congo ayibi embongo. Na comprendre yango internet et comment parquer o tonini au place toyaka ko silisa ba makambo na biso soki de même ja tout molinga na yeli liboso caméra na figi de même ja lenga pe de même ja pe jupe caméra tourna ye pe finga. Yandi Mosi zona nkiti fando oti malade. Tangu papa Masumu afundaki yo aportaki yo plainte. Yo na malade avant que n'Afrique du Sud. Ozoke ko tutu ke la na parquer ozoke ne ko samba batu ba yo ke loma. Et là on dit les gens qui funda chaque Congo. Au fond de chaque Congo que artiste à danger a joie qui ba compassion libanda joie qui ba cotisation batu batinda ki na kombo na ngai ye aliaki yango. Parce que je suis pas sûr que maman Denise a kozwa mbongo apesa chaque Congo. Yé moko le roi zane première dame mère ami foutela ki makambu na ye asaki na ba transaction na ye ale yo bazoka lokola koli kende wo. Pour maman zana tante ya luka chaque Congo mère yé moko otinda ne kaka ale ba instruction bo sala bokei. Mais yo chaque Congo ce qui pas lié yo mbongo mbala moko conférence de presse. Obengi ba président Lombe banani botondani liboso les conférences de presse obandi ko tutuka. Oleli na kolela. Eloko nini ezangi ozongisa makambo basala kiyo. Pebisa na swahili tolobaka mama lisema munjaka akupika wewe arudisha yako. Donc se muninga becho pe zongisa yayo. Le roi ba beta kyo kuna yo pe zongisa la ye. Chaque Congo. Ozongisa le kepo fundie olakisi pe ba preuve que tala chaque Congo mutu tela atindaki mbongo na epa iboye atindaki po osunga ngai mutu kingani atindaki kote boye atindaki pe en plus makambo ne komaki nzama na makambo de fois peut-être ça là qui est trouble azui mbongo na yo azui na de fois azui ya mwetaka te a mweti ziko na lobani ngate na lobi yango Yandi Mosi mutu alobaki yango na conférence de presse nenga pe na yeka na bagisi yanga pilipili na mwa episke ekutaki na makambo ya defort ya defort pe kuna bazotinda ale Suisse etindi wapi etindi le roi ya lingaka komona te artiste à danger atelemeli yango ale tango azwi bambongo nyonso azwi na Yandi Mosi peut-être yayo yaki mike asangisi na ya defort aliaka te alie donc bandeko na ngai bastar to suka na internet te to sala rate ke likambo ezali ale ozwi caméra otie liboso obandi ko pupola muninga eza kitoko te soki okoki na ote ko swana poko swana eza bato eyela bango soki okoki no ko swana te kende l'état kabola biso l'état ça n'a pas rééduqué biso peut-être to rata ba éducation na bandako to rate na ba église to rate na ba balabala bon l'état sani asunga biso boke na l'état boke bosilani kuna pokuna likofi ezate zaka makambo ya munoko loba za na preuve non na téléphone ceux qui batope batindela ki ba mbongo allez batindela ba capture d'écran ya ba mbongo ya ba transaction batindela atindaki na Rio atindela na Western batindela ba papier wana allez au prouver ngo na l'état oyo yaki na kombo chaque Congo par là il est obligé de te dédommager te donner ya kozongi selon mbongo na yo après ça va dommage de terrain parce que allié mbongo wana dia to loba za détournement des escroquerie donc a escroquer mbongo na yo parce que ozaki convalescent ozaki malade oza na capacité de kendere ya nini ozaki pe na Congo ozaki na Afrique du Sud par là l'état yango moko ekokata pe kopesa mitif le roi pe biso to komaka okimela na l'état so komi na l'état na zwa $10 par mois ce pe mbongo ezaki 300 000 aba foto $10 peut-être 2050 yo pe soki pe kozala so pe kozala te to yebite ba no ba otika kozora $10 chaque fin du mois donc nous chutons déjà je suis en train de chuter presque à la fin de mon émission. Nazos dongo la makamba Pierrot Ndombasi pona tia close. Prophète Cédric.
prochainement ata nzambe alaki soki Congo lingi baluka bamitu na biso ya na se balobaka yango publiquement te basambelaka. Parce que moi, on a semblé à l'église au professeur qui t'a tongo me dit pourquoi. Donc, on a couleur à Sili Polati. Mais, balobango publiquement, tes prophètes à Kobenga yo, o yenzamba la kisinga boye. Pendant encore, mais pas Pierron Nomba, c'est senga qui dit privé. Pendant encore, mais pas Pierron Nomba, c'est senga qui audience. Olinga ko lukae calmement ok kutana Pierron Ndomba so PC professionnel que papa nza mazola kisana ke batimo la kona sima alors tika parce que moroy des ans nzela le rozo timo la trop et moroy des ans nzela impuissance sexuelle pe ezan nzela so ki ndeko mobala sala kango angaka mona non na tika mais yo yena ngo publiquement ata soki bana ko sala ngo akondima ndenge ni akosenga bolimbi c'est pas kolo ndenge ni yo de so bimisi makamne libanda. Nazongi sukota ndeko Pierron Ndomba si mosala nzamba betya maki libaku tozaka abatu tobetaka mabaku munoko elobaka mingi esumukaka pe mingi aza pe papa na bana na bandeko peut-être ki biloba loba na ye wana esunga libota na ye po balia limbisa aza ndeko no mobali botyana se asexcuse loko alobi ke ezaki nango ka alekaki likolo ya maloba na ye donc sentiment côté elekaki mingi tellement sentiment côté elekaki mingi yango akoma koloba biloba loba limbisa e récupérer plainte wana na bolingwa nzambe parce que azape mosala nkolo. Là, je dis d'abord merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ce bel et beau caméra. J'ai dit merci à Papa Thierry Vita, merci à Paolo Di Capel, merci à vrai Fanny Batadi là, espace vrai na banda donc ceux qui ont commis pena banda kana kimbondo virenzela mainda boye babi azara na masanga oebela donc ce tozo ba masanga oebela donc masanga moko ya pio. Il y a pio makasi masangezo bimsa fraîcheur le roi utaki na kata ba neige donc masangebela et pas Fanny Batadi le remela kitoko akei moko bien moi si moko ya mbinga kitoko fossette dinda kolega kutu ya batu mususu pekingo katana pembe plus bassin na ebiso likolo nango moi si kitoko boss likolo nango boss plus boss est égal à boss mbote na bino ngala bino to monani mbala sima n'oubliez pas d'aimer partager mon émission parce que si vous partagez moi nalia exactement vous partagez nga émission onyo so linganga partager mon émission aimer ceux qui n'ont s'abonner à la chaîne abiso s'abonner au mot na cloche moko ya notification za likolo wana au cliquer kana kati s'abonner et ça la biso ba grand bien à chaque moment ba émission bando kota au bando zwango na tango ko elongo bani. Quant à moi je vous dis bonsoir chez vous.